Ezandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke. Viens nanga mon père mokonzi Koffi Olomide les jeunes pato. Ornella Yowa Kabongo. JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga. JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde. JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye. JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Bonjour chers amis, bonjour. Alors c'est bien moi, Grâce Ilondo, Adekar Clean Service. Alors, qu'est-ce que c'est Adekar Clean Service? Adekar Clean Service, on fait tout ce qui est nettoyage intérieur comme extérieur des véhicules, tout type de véhicules. Et c'est pas tout. On fait aussi tout ce qui est tissu immobilier, les canapés, les matelas, les tapis. On nettoie, on se déplace partout, en Normandie, en Île-de-France et même dans l'Oise. Il suffit juste de nous contacter. Contactez Soda Poto, John Diamonica, mon vieux. Merci pour la force, merci pour l'énergie. Mbote mbote na balandinoso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili eloba Jean-Louis Lubanzila. Botika na ye kaka moko, le seul et l'unique oyo nazalaka fierté ya communauté congolaise na kati ya mikili ya poto. Bandeko, na sujet moko eko intéresser beaucoup de personnes, surtout na kati ya communauté na biso, communauté ya batetu, communauté ya bato yo bayokaka te. Bandeko, likambo oyo naloba babwakisaka mineur te. Naloba yango soki combien de fois babwakisaka mineur te. Abotama awa, auta Afrique, babwakisaka mineur te. Encore pire, mwana nyoso abotami na sol français, bandeko na ngai bovanda. Bobenga baninga, bobenga bandeko, surtout bobenga ba oyo bazangi mikanda, mais bauti kobota na kati ya France. Papa zangi mukanda, mama zangi mukanda, mais baboti mwana bango na France. Mama zanga mukanda, papa zangi mukanda, baboti mwana bango na France. Papa zanga mukanda, mama zangi mukanda, mais baboti mwana bango na France. Bandeko, bo partager vidéo oyo e kosunga bandeko ebele. Là on le ba vrai. Oza na mato ya koyoka asala nini? Oyo aza na misu ya komona asala nini? Oyo aza pe na motema ya kondima asala nini? Bandeko, ngai nakozalaka jamais ennemi na yo. Nakozalaka jamais jaloux na yo. Tout simplement parce que
je le dis haut et fort. Ngai ne bongo nanga boye. Ezali ka vérité on a ngana sabino ke biloko ya nzoto ezaka ya kokoka. Donc so nga biloko ya nzoto ezaka kokoka na intérêt monté ya kozala jaloux na yo. Surtout yo mutu oyo biloko ya nzoto ezaka kokoka te. Alors, bo partager vidéo, bo bengana, bo vanda, bo landa malamu on a expliqué bino lelo puisque na expliqué plusieurs fois mais il a fallu kaka ndenge tolobaka les conséquences corrigent mieux que le conseil. Ba conseil tout na opesa bino e kota awa e bima awa yango lelo conséquence quoi conséquence et quoi yango na bina sa sous vidéo na expliqué bino mais avant tout na kosenga ba on nyonso yamba liboso to s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na biso na kombo ya JDK Mopao TV. Bandeko na ngai bopesa ngai kaka 2000 abonnés. 2000 abonnés et kosala soda ya poto wow. Na kozala molai te na kopesa na mbote na ngai rapidement na sponsor officiel ya JDK Mopao mokonzi soda ya poto MK Monique Kasi Soso Yamboka Anita Molembek ya Banita, merci na soutien, merci na ba conseil, merci na ba encouragement. Nzambe alola a pambola yo esika ozali. Grâce Ilondo, mon neveu, mon propre neveu, le courageux, le jeune entrepreneur, oyo ya société AD Car Clean 78, Anderson, le vieux chinois, bandeko asalaka nyonso asokolaka ba voiture, à nettoyer l'intérieur, l'extérieur, et puis asalaka ba mbetu, ba divan, ba canapé, ba matela, à nettoyer nyonso oyo bolingi, obenga soda ya poto na kopesa yo ba coordonnées na ye, comme ça bokobengana azali disponible na Île-de-France et puis na département il y a l'Oise na 60 ba côté ba Beauvais ba Creil en tout cas ba Compiègne akendaka partout et puis na Normandie akendaka na 76 na 27 dans l'Eure na 76 donc na Seine et Maritime et puis na 27 dans l'Eure et puis na 28 na Eure-et-Loire qui na ba Chartres akendaka partout. Il suffit kaka obengaye. Na kopesa pe mbote na ngai na le justicier Cédric Kobi na boutique Château Rouge oyo ya Évreux la Madeleine. Na kobakisa mbote na ngai na papa na biso Marcel Kafouti na Paris La Défense na 92 na Hauts-de-Seine. Et sans oublier Nina Exotique boutique na biso ya babiloko nyonso africain okoluka kolia eza na kati na Arpajon na 91 na département ya Essonne. Bandeko na beti sete na beti sete ma oyo yibwa kisaneur tofo bakolo oyo mukolo nini bo comprendre mukolo nini lokola mutu mwindu mutazoloba mwa boyoka ezate. Alors na yina baboy mwana soka botami awa malgré ba français balobaki que droit de sol n'existe plus. Pardon. Droit de sol n'existe plus. Mais moi, na soka botami awa, bandeko na ngai, ouvrez bien les oreilles. Babwa ki saka mwana botami na poto te. Bandeko na ngai lobali kambo combien de fois. Babwa ki saka mwana abotami na poto te.
mwana oyo abotami na poto tôt ou tard akozala régularisé. Du moment oyo kaka abotami, les deux parents bozanga mikanda, bozana mikanda, mwana awa na poto, soka abotami kaka na poto, aza na droit ya mukanda automatique. Eza ndenge moko na mineur oyo awuti Afrique. Mwana nous aza mineur, bolandanga bien, oui bien mineur awuti Afrique. Soka aye awa, papa oza na mukanda, ou bien oza nango te, mama oza na mukanda, ou bien oza nango te, mwana wana ndenge akomi kaka na poto en tant que mineur akomi na droit ya mukanda, mais par déclaration. Il faut bokende ko déclarer ye et non bokende ko boa ki sa ye. Ba boa ki sa ka mineur te. Mais non le bango combien de fois peuple yo. Non le bango combien de fois. Bande ko ngai bozela. Bino batu bo bota na poto, bozo comprendre kati. Du moment où vous avez mis candidaté, vous avez banga banga, vous avez yoka yoka, ba conseil ba talibanda, Congolais, 80% ba Congolais, même 95% ba Congolais, ba y ba démarche administrative T. Non, le va combien de fois. Moi, je suis pas mieux. Mais la mouké na yebi, na zo sunga. Boka bolaga vidéo. Partagez vidéo de Rolanga, ko zelaté, partagez vidéo sunga bande ko belé. Alors, na ina rappeler les sous. Moi, na soka botomi na poto, ba bois ki saka yete, ba sengela ka demande d'asile te. Ba sengela ka demande d'asile te. Zela na tangela mina liboso pour comprendre. Que se passe-t-il si une étrangère accouche en France? Est-ce que vous l'entendez bien? Que se passe-t-il? Et là, on y a et salama soki étrangère, donc yo, tu peux exemple yo, congolaise, aux alliés étrangères, congolaise, peu importe, il y a Brazzaville, il y a Angola, il y a Kinshasa, accouche en France, c'est-à-dire au boti na France, aux ana mukandate, papa pe ana mukandate, mais au boti na France, boyoka. Un enfant né en France, des parents étrangers, peut exceptionnellement, par simple droit du sol, se voir attribuer la nationalité française. Est-ce que vous l'entendez bien? Malongola droit de sol. Mais, moi, nous sabotami awa, on a droit, il y a titre de séjour. Même si, à cause de la nationalité française, mais on a droit à titre de séjour. Se voir attribuer la nationalité française, du seul fait de sa naissance en France pour éviter qu'il ne soit apatride. Cela ne nécessite aucune démarche. Il a de plein droit le titre de séjour. Est-ce que tu as yokana? Moi, na oya botami awa, ata ba parents bada mikandate maman na papa. De plein droit déjà automatiquement on a droit à titre de séjour. Bien sûr, il faut que ça quand même ba démarche. Mais bakenda ko boa ki sa mwana wanati pour abotami na sol français. Et peut-être je parle na ba congolais nyoso bozana à travers le monde boyoka bien
vous partagez vidéo oyo et sunga mingi moi na nit aux États-Unis d'Amérique moi na nous sabota na sol américain même quand on a likolo na avion un avion a le likolo ya Hawaï pour Hawaï ezali territoire ya France ya américain a le likolo ya Alaska Alaska ezali territoire ya américain et ya ba département américain pardon donc forte automatiquement moi on a à la nationalité américaine ndenge moko pe awa na France ndenge moko na ba Angleterre c'est-à-dire que moi na soka botami kaka awa ata papa na mama bona mukanda te mais moi na wana des pleins droits balobi yango bien awa des pleins droits azana droit ya mukanda et quand on banda classe à partir il y a 3 ans na France on banda classe na 3 ans automatiquement ba opé ça y est na acte de naissance na ya botami na France ba opé ça y est attestation de scolarité et à partir de là Borossa il demande il y a titre de séjour comme droit de sol n'existe plus alors on a droit à titre de séjour et à séjour na mbokoyo et à partir de là il y a un ko idée bino parents bon se faire régulariser. Est-ce que nous expliquons bien? Nous expliquons bien ou pas? Alors, maintenant, nous pour la nini, nous avons la émission Oyo, parce que Mabe est quoi? Mabe est quoi? Pour la nini Mabe est quoi? C'est-à-dire que Nabeta Masolo Oyo, Naloba, ba Congolais, Bazana Katia Loyenge, Bana Katia distraction. Banda on Nalobarate. Lelo est quoi? Conséquence. Lelo est corriger conseil. Ndeko biso babenga papa ekweli biso sunga biso nini yango lisusu mama lobi mwana nga ya mwasi ayaki âge na ya solo azana 20 ans mais tomoni ke na 20 ans ko boire komi pasi okidisi âge totie 16 ans. Na 16 ans wana toyoki ba conseil ya bato tuni bato o pe ba ya poto déjà ba bina biso il faut le bois qui ça y est. Donc ko bois qui ça y est. Ba sali makambo nyonso tout. Ba tie misapi donc ba empreinte tout makambo tout et salami. Ba bisi bango OK ba ko répondre bino. Bandeko nangai même pas un mois maman mtabet langa li solo aboyi na cha voix na ye alobi ke o peut-être eza soni mais pour nanga ngo soni te kozanga koyeba na bondeli maman na cha voix na ye ba enfin na cha ye batu ba yoka aboyi abi ba ko reconnaître ye ba mona ye mama zoba c'est vrai que ba maman est belé bali ne vont comprendre te. Donc maman Oyo a ça une erreur monumentale. Alors, même pas un mois, bazui réponse. Réponse bazui eza nini, bon kanga bien. Cela poto on a le bamanga lokuta, on nga na zaboye, on nga na linga ba congolais te, on nga na kende kofunda ba congolais, on nga mais nga na yebi pasa mukanda ko leka onde ko nangai. Biso to yeba poto dans les années 80. Motu na ya Médard Kitenda na Épinay sur Seine, il y a d'Alliance Mbabu, il y a José Mbambe Kitenda, o basala ke ngai naza na mboko oyo. Motu na bango, il y a Guibert Dibanza les monuments na Caroline du Nord, ayebi, motema ya mama Geneviève Dibanza. Ayebi, Rosie Dibanza na musungi na ye Chiko Kanyeba. Pasteur Gilles Bo Dibanza na Caroline du Nord bayebi. Na yebi ke o kamwa, o boudé, o loba, o teme yo mabanga. Oui, mabanga, ezo salake, soleil poto, à vivre. Po yo kabarati, o maboko makasi. Tika na boka na batu, o yo bakabila ka soleil poto, o yo basungaka, association, JDK Mopao, Mokonti. ONG, bana ba itike, bana ya pasi, bana ya mawa, bana oyo bo kanga bandoki bo bengana bandako, bana ya bashege, bana ba orphelin, na ba mama veuve,
oyo soldat ya poto a récupéra asungaka yango na bwaka batu oyo na bwaka basungaka soldat ya poto yo sungaka soldat ya poto te oaka motema mabe osepelaka te babwaka baninga batangaka bakoma baninga na otanga yango na nko na kotanga yango na nko maître Alain Lyon na Sanois na lobi yango na nko maître Nico Jack Bauer na Boissy Saint-Léger na 94 na lobi yango na nko maître Baina très 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 fort na Londres na lobi yango soko sepeli te. Alors bandeko na ngai même pas un mois bazwi courrier eye na lobaki na bino na otanga na ngai na oke mulai te ya po ba département on ebise bino ke na ba préfecture oyo bokendaka te na baki ba préfecture ezali lokola ba Bobigny na 93 bokendaka te Évry-Court Couronne na 91 bokendaka te ya Melun na 77 ya Sergi na 95 oyo le pire lisusu na 94 préfecture ya Créteil bokendaka te pire lisusu eza na oyo ya Beauvais na 60 bokendaka te mais boyokaka te. Alors courrier kwei na otanga na préfecture te pour mama lingi na yete baloba courrier kwei na courrier ba commune mama lobaki mwana akimi guerre na mboka na ye République démocratique du Congo avec rejoindre ba parents na ye awa aleki par ci par là par là par ci par là droite à gauche ti ayo bima na France ba sengi ba preuve nenga komeli awa ba preuve exacte ba lobika ke ba kimisaki ye a Côte France nenga komeli la France ba preuve exacte. Réponse ni azui réponse ya kinini ba komi suite ya requête na banquête basali na sujet ya mwana ke akimi guerre na République démocratique du Congo mais na poto mwana ya 16 ans tout mineur babwakisaka ye te badeklaraka ye lokola bodéclare ye te boye bobwakisa ye lokola soit majeur et d'autant plus que na mboka na bino guerre eza te bandeko na ngai boyoki réponse balobi na mboka na bino na République démocratique du Congo guerre eza te et bapesi ba raison ni bapesi balobi peuple congolais partout à travers le monde il est heureux peuple ya esengo peuple ya musique peuple ya ambiance balobi dans votre pays il y a des bars partout il y a des églises partout on s'intéresse même pas à l'école en République démocratique du Congo bapesi ba raison ebele balobi na Congo batruku la kipanamo classe T ba école de formation ezate mais école de formation ya ki pastoral ya ki pasteur ezali ba école de formation ya kindomela masanga ya ofungula ba bar ezali balobi na Congo ya balala te jour et nuit musique na musique si c'était un pays en guerre et nous allons là na Ukraine ici exemple un pays en guerre c'est comme l'Ukraine c'est comme Palestine c'est comme Israël et non le Congo n'est pas en guerre le Congo est un pays qui toko pays ambiance. Les images naturellement dernièrement oyo ambassadeur ya France na kati ya République démocratique du Congo alobaki que le Congo ezali pays ya ba sentiment pays ya ba émotion pays ya ambiance pays ya ndombolo pays ya ngwasuma ba komeli bango que on ne peut pas accepter la demande d'asile d'un mineur ou d'une mineure
balobi Mbalamoko accompagné na Okitef. Obligation de quitter le territoire français. Moi, j'ai 20 ans, je suis mineur, il y a 16 ans. Parce qu'il va comprendre que je va comprendre tout les salama. Moi, je suis dans la guerre, selon Bango. Mais bisoto, le baketo na guerre. Mais guerre, on peut prouver, on a ni, on peut prouver, on est le remonté. Parce que, bah, il y a concert, bah, on peut savoir droit, il y a concert. Bah, date, c'est belé. Na Belgique, na Suisse, partout. La musique est bêta, toujours c'est les Congolais. Si c'était vraiment sérieux, il y avait vraiment la guerre dans votre pays, il n'y aurait pas tout ça. Donc, on ne peut pas accepter la demande. Donc, moi, Nakimi Guerté, Akimi peut-être Nzala, peut-être misère, mais pas la guerre. Donc, elle doit retourner dans son pays, continuer ses études. Boyoki, Ngaïté, Nega ko relayer message. Oyo bandeko babenginga papa to sala nini aider biso bapesi mwana Okitef ba rejeter demande na ye en tant que mineur ba bois kakate bandeko na bande lisusu ba bois kakate en tant que mineur ba déclarer ka mineur Zanatanga monsieur le Romoro a Congolais pour que ça passe. Tout enfant né en France des parents étrangers acquiert de plein droit de façon automatique le séjour. Tout enfant des parents étrangers, papier ou pas papier, acquiert de plein droit de façon automatique le séjour, titre de séjour. Et à ses 18 ans, on a droit à la nationalité française automatique. Mais bien sûr qu'il faut faire la demande. Il faut faire la demande. Bande konanga bo partager émission oyo e busunga bate belé. Bato bazangi ba mikanda bo bota na France, bozana ba droit e belé o bo yebité. Mwana oka yo boti wana ana droit déjà ya mukanda à partir ya naissance na kata France. Bozana mikanda te plein droit azana droit ya mukanda o mukanda oyo e busunga pe bino. Na lobité bo ngende ko bota lokwa ba soso. Na lobité bo ngende bota lokwa ba lapin. Na lobité bo ngende bota lokwa ba ngulu. Mais moi naka yo boti awa apesa yo mukanda tôt ou tard kokende ko bwa ki sa été na bazi to yokani ba bwa ki saka mineur te ba bwa ki saka mwana botami na poto te asuki nanga awa na kopesa mbote rapidement na les rassembleurs Gianni Kabwiko Paris Centre Samouraï Mantao l'italien les grands sapeurs président Bienvenu Bianco Naléman 72 Dijanon Fito, le justicier Oyo, ya colonne, bambote ebele. Na bakisi mbote nangai na mon vieux José Enzo na Katia New York. Mon vieux, na ozela kaka. Mama diadia ntaku kizekele bambote no yango wana. Na pesi mbote nangai na pasteur Daniel Kalala, où il y a église, il y a Évreux. N'appelle si mbote na évangéliste Jean-Jacques Djema, où il y a Londres. N'appelle si mbote na évangéliste Gilles Imbanzia, il y a Cape Town, en Afrique du Sud.
na bosanité prophète Jacques na Cape Town na Afrique du Sud et na bakisi mbote na ngai na évangéliste Martin Yongo na Suisse, sans oublier ma sœur Cathy Ngoy oyo ya Suisse bambote ebele pardon bolimbisa ngai. Et puis nakobakisa mbote na ngai na bandeko nyonso tu oyo bolingaka soda ya poto oyo botikaka soda ya poto te kolutu na ngai Vovo Pacho Star mon papa mon yaya na kati ya Allemagne na Bundes bambote no ebele MMMM 4M mon papa Maka Mau Mwanambote na Haute-Garonne na Toulouse dans les 31 bambote ebele na bakisi José Katanga oya Paris apesi Nicolette Makiese mwana Panam Bourmani idéologie ya moparapara oyo ya mama Sarko Mokonzi bambote ebele peselanga pe bambote na Sandra Kazadi bisasi ya suka pa tout roba mwana mama ami bambote ebele et na kosuka na mon vieux Kofi Olomide Antoine Agwepa songe ya mbeli babetaka likofite oyo ya mama CW King. En tout cas bandeko na ngai vraiment na banzi tosololi mingi nzambe alola apambola atika mboka oyo te atika Congo te alemba Congo te malgré toza batetu malgré toyokaka te mais nayebi ke nzambe akosunga kaka nzambe akosunga église les vainqueurs oyo ekambami na pasteur Daniel Kalala na Évreux nzambe alola apambola bino surtout botika soda ya poto te na mabondeli e nakobakisa na papa na biso André Pedro Mopaka oyo ya Mante la ville merci na bino surtout obolinga soda ya poto papa Pindi l'ingénieur motema ya mama Raïssa Pindi ya ba Raïssa na Londres napesi moyaya Féroce Lomeka na Paris la Défense commune Cambo na Paris la Défense et puis moyaya ya Ferdinand Mokamina l'ingénieur informaticien na kati ya Irlande et nakobosana te comment il s'appelle déjà Giné, l'électricien, le boss des boss, Koyeba Moussala Zakelengi, Eloba Manu Kasi, Oyo ya papa Arthur, na Épinay sous Sénard, na 91, ya Souta Moutaba na kati ya Londres, na Liverpool, Peselangai Jacques Moutaba, Bambote Ebele, Peselangai Jeanne Montaba Bambote Belé Antoinette Montaba Bambote Belé et Nabosanité Bobila Dawa Babizou Ebele Benanga Milo Milex na Canada les King Bambote Ebele en tout cas Boza Ebele Bolinga Soda ya poto Nabosani nani en tout cas soki Nabosani yo vraiment limbisanga ime na ko bosana te kulutu ya moto ya en Chine, Congolo, na kati ya Liverpool, China, leki yeyo. En tout cas, na sukia wa Chéri Paul na Merbo, na kati ya Chartres, mère double oyo ya Vie Souza, na kati ya Évreux, tata mwasi ya bana, maman Mami Charlotte Ntilu oyo ya Dreux, na 28, et maman Jeannette oyo ya Sarcelles, na 95 Bambote Ebele soda ya poto na sukiawa tokomi na prochaine émission. Ciao ciao. Bonjour à tous, bonjour la famille, bonjour les amis. C'est bien moi en personne, Grâce Ilondo, ADCAR Clean 78 services. Les amis, qu'est-ce que c'est ADCAR Clean? ADCAR Clean, on fait tout ce qui est nettoyage intérieur comme extérieur de tout type de véhicules. On se déplace partout en Île-de-France,
en Normandie et même dans le 60 à Oise, les amis. Pour un devis, contactez monsieur JDK Soda Poto, JDK Mopao TV. Merci beaucoup mon vieux, merci pour la force, merci pour la considération. Je te renvoie de la force. Les amis, abonnez-vous à sa chaîne massivement, c'est gratuit. Il nous donne des conseils, des infos, il nous aide pour les démarches, il parle des choses actuelles, ce qui se passe, des choses vraies. Il n'y a pas de mensonge les amis. Pour un devis, soit vous contactez monsieur JDK, soit vous allez directement sur mes réseaux, sur mes pages. Je vais répondre moi-même. C'est ADKarClean78 sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat. On est partout, on répond. ADKarClean Service. Et à bientôt chez vous. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.